ndeko mwana mama yo oyo lula bokolongono ya nzoto yo nde olingi ovandisa nzoto kolongono. Voici un produit naturel, Maxi Bien-être, produit à base de plantes naturelles, restaure dysfonctionnement l'érectile de l'homme et redonne à votre corps l'harmonie et la santé. Pona bonzinga ya nzoto nanga, pona bokolongono ya nzoto nangai, nga na poni nanga, Maxi Bien-être. Maxi Bien-être en vente partout dans le monde. Vous habitez Kinshasa, vous habitez Belgique, vous habitez la France, vous habitez l'Amérique, vous habitez l'Irlande, vous voulez consommer Maxi, appelez-nous au numéro qui défile au bas de cet écran. Mbote na bino bandeko balandi ya 3W Congo Millennium. Lelo eza na émission na bino bolingaka mingi. Bino mo webi émission na bino bolingaka mingi kini réalité. Dans la minute kini réalité za la présenter pas moi na bino bolela fort. Yemo général. Donc général maman général lumière tizubu veut dire maman général lelo memel bino makambo kitoko na kini réalité. Phénomène à ba pasteur ndenge ni ba pasteur ba koma kotinda basi na bona ba poto pour na ba batika la ko vivre est-ce que to koyeba lelo na sima basi na ba batika la na banani système à deuxième regard des alaté na minute toza sur le terrain toza na Kingasani donc na Kingasani na Changu place bo kakaba na Changu lelo toza wana to kiti na mabele wana to bino mo boyoka moko ndenga koloba ndenga kopanza ndenga kolobela donc choisa te bino moko boyoka toleka bino mo bauti okande na lobiti na minute to na kati ya Changu to kiti to mo la papa na biso Changu na sans fil donc ba na sans fil ba katani fort to bino mo boyoka ba na sans fil nde boloba. Bonjour papa. Ouais, bonjour. Pourquoi c'est ce komolo nani? Komona Kabang. Kabang donc veut dire yo za muluba likambo ekolo te komona Kabang. Komona Kabang ça va lelo to komo mona presque ba pasteur mingi mine na mboka o to ebi. Et comment ka système a suivi na ba moi sine abwake na poto do awa na Kinshasa tikali mo selon yo eza bien to eza mabe. Bon selon ai non ba pasteur na mboka na biso 600% ata moko te malamaza. Oh mais wana on te lobby baloba ke ne juger point ndeni o juger ba on mais ba on ba juger abiso ba on de ba juger abiso ya on biso pe to komo juger ba on komaka système ke soit zui moi soyo pas azwa ke na moi passe aswa comme na ba moyen amoni moi sima mbongo lisusu alandie azwa bwakisi wana o ndumba o abimela secrétaire na ngai tanga linga moi sana za mokana nzambe koboya na sikwe za mokana na ya satana te nyoso te ka mokana nzambe. Mais selon yo ozo trouver ngondeni est-ce que ça vraiment bien digne ya musala nzamba divorcer ça bien to ça mabe ne singa na tiro kende église depuis 2003 pona ba makambo wana ba makambo wana sala kena kenda liso église te si connaît pour l'otinda basi na poto donc pasteur a le droit vendre dans la moi c'est comment remarquer tous les pasteurs mnene to ebi ba pasteur to ebi basi na bo ba na poto ce que za lande ba tikala na ba ser ou bien ndeni donc yo monela ngondeni pour no momo na eloko ala ndeni yo pe ndimi mutu bela afanda bana kina wa 10 ans azanga mwasi ne na poto atakutu nzete te Saint-Esprit nanga mbunete pasteur obi Saint-Esprit zananga Saint-Esprit zananga ma pasteur za no musika nanga na tika na Saint-Esprit donc Bible ça biso il n'est pas bon l'homme soit seul yosko zui moi si otindi kuna na poto musika kuna otika yo mokote bona chambre général pona chambre haute ba pasteur batindi ba mama na poto alo bala bandimi po bota toke na chambre haute ta pakolo mafuta to baye ba pasteur mafuta nini papa yo donc kitano papa lango expliquer les biso mafuta net mafuta nini azora ba huile d'olive ba sala ba chambre na ba na kati ya église ke moi si ozobota te yaka tokota recrète na 100 000 on a pakolo mafuta fotika bolumbu et bon pakola mafuta ma bete eza bien pakola mafuta mo pakola mafuta na ndao comme mafuta musala nzambe mafuta ngana soma mafuta na pakolo tika bolumbu kasi na soma mafuta na pakola yo wana te biso nyonso nde to abo to basala nzambe to salela o esengeki to salela nzambe po to eda batu to sa musala nzambe o nzamba atinda mutu na mukito sala esenga nde na aboy na kozwa yo ka ndoza na longoli o bilamba na chambre haute na pakolo o mafuta c'est normal
ikonde pasteur atikala ye moko donc c'est que na sima mwasi azala basero bakita chaque jour na palais kolambele kosokolele bilamba to nini tala ata na ndako so monika mwasi akomi koyokela pasteur à 100% yebaka esili abando toso lisusu te mpe komaka ko pasteur na biso alobai boye pasteur na biso asalaki boye ekoma ndenge na bango na baseri mabala confusion mawa général tout ça total c'est 100% va pasteur na Congo tous ara na 5% va pasteur à bien tous les 95 ya batika na posa nzoto so mona dai loko continue na spiritualité expliquer nga te posa nzoto ndeni panzango tona bezo panza tous na télé réalité bien sûr mais tu va que censé rezali mais na lo barake ba pasteur na biso ba te kobo balekata biso mais boye barake biso ba to sa libane église to kota lo le belé ke koleka ba to en église surtout ba pasteur moi ba pasteur ba ko mo le kana ba musicien na basi tikolo babote waskondo fongoleli nga na eba kite ya panzela nga na tina eba ite fongolela nga ngo ba pasteur ba mo le kana ba musicien na basi kala to eba ba musicien basi belé mais et comment musicien so moi cinéma o ka abimili banda o ka lela ça les passe mais muto azana basi belé ata moi simo akeya yo kana mutema fasi net okotangela moko te tangela moko na eba exemple ya moko ba musicien la biso ba komoko ta na église na otanga komote ba musicien ba komoko ta église po ba so banga ba pasteur ba komi na moto ba so so basi bien ba komi na ba mbongo bo comprendre masola bon nesi sozui Léopold Mutombo ana basi belé aujourd'hui Sony même aujourd'hui Denis écoute ne parlons même pas my foudre nzamba ba chéri boulangera ba chéri teke no malembe mais Denis les auto bongo la mutema te a commission libanga poso bongo mutema lo commission libanga wando bongo mutema ka omega nazana yono zano outi no prison o bima sa pozo boudé bato o boudé bana yo mutanza pasteur bokomi na barano ba pasteur bokomi na barano la leli boulangera ba chéri eza na cité Bethel pasteur alo ba n'importe quoi ebisa évangéliste ki oza na coup d'œil ba chéri est-ce pasteur alo bango na leli oh mais pasteur a muntu mais opoti alito ina nzela pasteur azali ligne à suivre vous comprenez biso to landa parcours à Jésus soki ba mo déconner c'est que masolo bébé ba pasteur baza miibi. Bon, on est au conseil, ni vous m'en copiez ça va pasteur, hein? Conseil, peut ça on peut conseil. Selon yo. Ngai na zo conseil na ngana pe ça va pasteur. Baza ba conseil ba futa ba on va pe ça ba conseil. Ngapo na nga kutuko na obwaka ndi mabanga na milangi liko na bango. Ba kufa. To bino mo bo utoyoka nde batu ba lobby batu ba leli. Hein bino mo bolanti mo batu ba leli ba lobby donc tu na mtakata na forme na ye. Akata na forme na ministre liboso na la papa na besoin loba. Donc boyo kaye aloba selon ye. Amola ngonde nini? Mbote mama. Ko isa kombolo nani? Nakomona ngoi. Ngoi nani? Ngoi Mutombo. Ngoi sikonde to lobela wana maselon pona ba pasteur o basala nzambe ba mamola maboko. Mais basala nzambe ba mamola maboko basi na ba la ba poto. Donc selon yo trouva ngeza bien te za mabe. Bon, merci pour la parole. Bon pasteur biso bana na changu mapasa ma mtu zalaka ata na sans fil. So ngena ba kimbanteke na bakatu to mona ba pasteur ba nganga to ibango. To mona bana ndo nganga. Ok banganga akina ko deliver nganga to no sapa nganga nini. O mais sambeliti. Nganga pa mutu. Asambelela nganga. Oui nganga pa mutu, nganga pa na droit maboko a pasteur mamolele maboko, peut-être pasteur oko changer. Merci. Ye muto kenda panganga oza ba biso ba kaoto ke nozote ke ba boxer ba kaoto za pona les sango batu ya la salongo bandimi azambongo ba mama biso zo souffrir ba pesier pasteur ozongo ko kabona ngo ba équipe exemple mukuna bwebi bien ato kabona na mwasi aya kaboli na équipe bato bazana yewana o bandimi mukuna ba kabona suite na musanganya to yebite mbongo biso to pesa ya pasi bato na bana wana poto tant biso to mbongo ebongana somela mona biso ko mafuta la someli mona pasteur na pesi mona pasteur mona bima kodi akangenga mona ndoki ok mbongo mona somela mona mafuta mona pesa ki ye pasteur mona ngali makodi mona bimi ndoki mais to ka kezala droit na bango so to lande bien ça droit na bango do pasteur asala anete do pasteur azo obligé ba ndiminer ba lesa e so so pi pesi pasteur mbongo e mabete na bosa ite verser mona mati mais bongo bato landa ba yebi na mati ba komi ke soki osambeleli mutu ata singa saki kozwate ozo fele okopesa yango ofele a koma maloba ya koteka oh mais koteka ngo ya koteka ni aba moteka maloba nzambe koma ya koteka so batu ba général ba vanda
basa bandao bata $100 baleka bo biso bato na ngote to sani. Mais est-ce qu'on est un problème au pasteur va comment la ngoti ndabasi na bona poto do pasteur article ni na Kinshasa pasteur article yemoko article na mutute est-ce que pasteur azalandeni aliaka nana sokola pasteur Bilamba donc nana c'est la pasteur Musala selon yo pasteur c'est que pasteur aza bien na batu moko ba sert église ndebe dake ou bien deni. Bon premièrement il faut pas congolais ba comprendre que pasteur aza muloko amudu nyonso soka tini moi ndekona moi sina poto tellement za moi loko azo banduma ta balabala azo ka pasteur pasteur ba koma lambela e ba veye musu na kati église na pasteur azo simbaka bango azo ka bien azo lungola moko ndezala kaka ozo comprendre o chambre haute o mafuta o chambre haute. Même à l'obété, celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Donc, ils ont droit à pasteur. Droit à pasteur, na base batou. Dernièrement, on a quartier 8 heures. Ndeko moko agene kuta pasteur na mwasine na chambre. Pasteur zola lele mwasine na chambre ko amoni pasteur. Mais délivrance té. Bon délivrance amutaka les ala. Bon, et ça on normal pour nzambe pas la Maria. Elle on maman nzambe ka bazo sala. Pour nzambe pas botaka Maria. Elle on normal. Tu comprends que nzambe bana o la Maria, ba pasteur bazo la biso basi, ça on normal. Donc makambo lobi donc c'est que nzambe donc conseil nini yo moko pesa yo lobi ba terme moko ke nzambe wana okota langa te mais ce que conseil nini oko pesa ba pasteur. Bon conseil za na pesa pasteur mimi na pesa ba ndeko ba l'émission conseil za boy. Nabi adagement en français le baga l'esclave qui garde ses menottes il mérite d'être menotté. Le rôle ba congolais na africain ba se perdre na menotte minele comme ça ba chrétien. Ba pasteur bola la kaka basi na bango ndemo mesana. Bo so bana na minoti na bona poto bo sala ka bongo. Bo changer te ba pasteur bola la kaka basi bo ka bola ba équipe mukuna kende obeta kaka ba tukuna na lubumashine bo beti. Bo sala ka bongo bo changer te. Oh mais so abino. Oui, so abiso parce que to ebi ke ba pasteur ba ba mama mo kilbo ki pété. Oh, tes frères et là, on est sur ma caméra mon kilité. Et ma caméra mon kilité, on est ma caméra mon kilité. Donc, pasteur, on a droit, il y a ko fongo la équipe mon côté, pasteur, on a droit, ça canate, pasteur, donc tellement pasteur, donc tellement la tane voile, donc on a droit, on s'en va blum, mais pasteur, on a droit quand même. Non, 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 Congo, il y a maman langue, alors le bassinet, bon, le bassinet, et ça m'a bé, bassinet au minimum, m'a bé, bon, le royaume de cieux, bon, tu royaume de cieux, bon, comme une femme. Botuki wam de sebo comme na sombanza. Voilà donc la 4 cm. Pasteur na moi baiser mon pasteur pas beta balle. Pasteur a talo habité. Na matala ka équipe nanga. Donc équipe nanga kende boso même no bomo no mabe do se ka tabino singala kingo. Acha no singala kingo te mais d'autres les saka batuke. Na lo les a raté, lui fait le pèse à la raté. Pour Jean Alobi que Jean Lobi boy. Jean Lobi boy na Jean Lobi que papa mon roda aussi moi na ibe bilo retomber maboko donc ndelingo lo baga mutu moto ke li fait ba passer ba ti ko sabiso bo ti ko sabiso na mo makama mokili makama lo les ala raté biso to ndenge moko. Si connais-tu pour na yo est-ce que divorce est permis pour la basala nzambe? Bon ba tunya so baza na ba pasteur na biso ba pagano nya na mpagano yebani to ka biso to ba ndenge moko ba pasteur ne ba ti ko mi comme ça ba saint pour ba na ba besoin de ndeti biso. Ce qui passe à mon numéro, on ne va pas commencer au moins sur un malaxing. Tu vas boire un laxakai. Pour te rendre au moins sur un dumba, mais on ne malaxa pas bien dit. Moi, c'est pas laxa comme le ban, le logement dumba. Pas banane ma vision. Tam sur la tête, pas la Congo web. Pour tam sur mon habileté. Ça va bien, mon bouti koyoka, boyoki vraiment bolandi, ne bat bakatani, ne bat balobi, ne bat balobi de bakatani fort. Hein, bakata ni forme tunam ta lobby selon ye mais tozo kende tozo poussa na pembe papa ba lobby mais est-ce que to comme na ngambo ba mama po na bino likambo ba divorce oyo o ba sala nzambe ba comme nango mingi comme de ba sala nzambe po na yo divorce na ba sala nzambe eza bien to eza mabe. Bonjour maman, eza mabe makazi puisque makambo ezo sema na mboko ezalaka te bapasa na biso baya basali na nzambe ya solo comme bible yango moko so banéglige pas mais ouais mais bango bayeba pe lifelo nzoto na nzoto bango mutu bakokota yango donc ekobeta mapenza na ndenge ya mabe penza sito basali na nzambe bakokota baya lifelo bango mo baojuge bango mpa nzambe badivorce ezosalema eza makambo mabe mingi bazo encourage yango mingi na basali na nzambe okoka bamosusu bazoloba nini wana aza mobali ya vi na yo te wana za mwasi ya vi na yo te mais bapasteur bamosusu bango bebisa mpe mabala ya bato mosusu puisque ngai naza témoin okilere makambo mosusu esalemi na famille nanga propre neti nini okoyesa te toyeba mama tika bapanzi libala ndeko yanga moi lisese moto oka bato oyo babeta lisese o nini na nini boyo nde esalaki esala ebo sala ngai nazoloba
donc pasteur azosambelela mutu o ndenge eza wana naosambelela ye mpo nzambe asunga apesa ye visa nzambe asunga pote voyage na ye epesamela moto azali na poto me barefulaki ye oyebike pasteur azoke koparole mafuta na tolo malemi ntina minute toloba mpe ayebeba mpe ya mobali mpe ape ya tenterente likolo ya mbeto libala ekufi me tentelente wana bokano tentelente neti nga uti na comprendre nanga tentelente te tentelente yango ezali mobali akaliba mpe elongi na mbeto na minute libala esili sikoyo tozoyeba te ya biso ndeko atikali kaka donc wololo ye sikoyo azali moseni na kati ya ndako mais napesi kaka respect po aza mosali ya nzambe ya monene soki ezali kaka bongo mona ye nabimisa ye mpenza mais biloko ya boye bamama ifo totimela baje wana ifo totimela baje wana totama na kobanga nzambe donc ifo korespecte nanu libala na yo korespecte nanu mobali na yo ifo kozala na botosi na makambo nyonso kolanda bapaster kolandalandala makambo nyonso bapaster bazoloba en tout cas eza bien te tokomidana na fin du monde mpenza babane koloba yango bamama ifo toyeba ndenge na komaintenir bafaye na biso ifo toyeba ndenge na kotosa surtout mibali na biso mwasi akotikala mwasi mobali akotikala mpe mobali yango na kaka napesa conseil yango wana. Bon, bino mo bauti koyoka bandeko balandi boyoki lelo na émission na bino hein na émission na bino lelo bino mo bauti koyoka nde batu balobi pona ba pasteur nde balobi pona ba pasteur attitude ba pasteur bisalela ba pasteur kotinda ba pasteur basi na bango na poto pona nga conseil na ko pesa basala nzambe balobi do okoza na mwasi no musika te tel obalaki eza te ke pona za la musika la yo za la place mususu de senga kaka mama na papa boza la place moko basala nzambe bobongisa no place wana bobongisa botikala na lambela bino mais moi sinon dans la trop lambela eza eza te ke o banani oyo ba protocole o ba nini te deuxième regard pe ya kaka papa benga mwasi na yo aya Kinshasa ye moko lambela ko esala bien émission na biso lelo ekomi na suka soki bosepela ki na émission lelo bopesa merci mingi na mutaza ki na sima ya caméra Olivier tokutani mbala esima pona émission na biso ezo ya bai.